Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na ma fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canona bambote partout place bozwami la canona bino yeyo mwana muluba botama muluba oyoka sentiment na profiter encore na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo pourquoi pas na Georges Junga otete la ke mafumbe bambote na vraiment belé mama madongo ma la patrona motema ya fiotingoma na Suède bambote na yo vraiment ebele honorable Pampinzi là na France wana bambote na yo toujours Darling Love na émission na vous avez droit de savoir bozalaka na droit ya koyeba lelo na vous avez droit de savoir Londres na minute oyo côté Zaïre ezoninganela ne na Londres to mona ki ba publier mama pasteur et souki lisusu wana te boyoka lisolo metitima na réalisation balancele biso na nous photo ya Beni Samba oyo za chroniqueuse na Londres j'espère boyebi déjà asala na bakotsa na rotanga komba chaîne te ponga na sala ma promotion te Congo Check Check TV ne makambu Beni Samba obino bomoni Beni Samba koma poto ndenge nini Beni Samba asali nini Beni Samba azala na Angola na bosa niveau non na ye échappé nga on ezaka kombo asala ndenga na mipesa Darling mais nanda kuna za rit Beni Samba ya poto ndenge nini bandeko balandi ya Congo Check Check TV alingana na mobali na ye na Angola bino momoni Beni nenga zali azambinga pembe Sko degré ya taille oyo aye akendeki kolinga mobali ya taille S lokola ba Jerry Kobetox 207 ba taille ya Silim Sko tali Beni azambinga bavandaka na Angola mobali pa bosaka bundaka asali makasi bakoti Londres na mwasi kokota bakoti Londres na mwasi bandeko balandi bawana bakoti na Beni oyo chroniqueuse tango bakoti bakomi kuna Beni pa zala déjà na ba famille ne Darling ana Kishasa boye na ba pesi nga conseil te solela na nyati na nga makolo na plus 49 wana nde ba oyoka poso obenga nga po ba pesa nga ba conseil boyana na papa mokonzi na osala ngote bosana bandeko Beni ba famille ba conseil moni mobali ondenga zali aza mobali ya niveau na yote tala yo ndengo zali ozambinga makasi boye il faut boka bwana wana pe déjà babalani tango déjà bakomi na Londres bandeko moi si moko avandisi mobali abike il faut te divorcer mobali pas accorder divorce moi ça pesa ki raison Beni apesa ki raison apesi raison pas mobali na ya lobike mobali nde azobota te yemo yebi na couple zaka mo mobali alobi mwasi mo mwasi alobi eza mobali bakabwani ndeko na biso mobali pe ake na ye na vie na ye azosala vie na ye église na ye kota sambela kaye kolingana na sœur na biso Virginie to be to cha photo na ete innocente abatu kazali asali lorote oyo anima kwakala zofinga vraiment yo msano vandaka chroniqueuse okozwa temps sala ba analyse ne biso to sala boete yo msano kokota kama bala batu ya de Londres kotaki ya papa c'est na tendresse au kotaki vraiment yo msala no zwaka yango wana ki chroniqueuse na yo oyo tanga wana yango wana ndeko na biso Virginie babalani na tonto wana babalani pe basali déjà 7 ans baobota te babandi kolanda traitement ba remarquer que mobile ndaza na problème alande mobile traitement bien mobile aboti wana déjà si bakabona na Beni mobile ache mwasi na ezemi aboti si mwasi na ye koboti saboti si mwasi na ye mobile vie échanger ndenge bayela ka Londres na bane wana
mobali penako je mati vola pene mati akomotinda ba conteneur na ngola po za ngole akomotinda ba conteneur beni lokola zaka chroniqueuse ya lingaka nyonso ezala ya ye akomi koluka zongelana na mobali wana bandeko balanja Congo check pa mobali pe nenga salaka ba conteneur na sala pe agence na ye bato balingi batinda bakoli na ngola acha numéro na ye wana babengaka ye po baye bazwi carton basali batini na ngola bandeko balandi mobali jour mususu avandi amoni numéro moko ebengi ye oh non papa naza biloko mais il faut ya po oya kozwango po ekena ngola lokola eza musala na ye mwana mobala bato akei nzonga ne mwana mwasi abengaki mama leki ya Beni Samba wana mama leki na ye mobala koma kuna boy o bato babengi atala we ex na ye Beni bon bapesa ni pe mbote po déjà bané passé déjà depuis bakabwana bapesa ni mbote papa na biso na ebita soka kufa nzala excusez nga po yo mwasi okabwane na ndenga mabe okomi place wana okuti ye a présenter au peke mutu oyo yeli kozwa soki carton ya biloko soit disant aza mama leki na yo balami biloko batie na se balie na papa wana balie bandeko balandi eyo koleka papa zongi na ndaku bon Virginie azoloba e compréhension komi kokota mobala komi likamuke kanda boye Beni wana ya chroniquer zatiki te aye koluka appartement côté moko na ndeko na biso Virginie bandeko to bakoma ovanda penako côté moko na ebi nengo expliquer vraiment balabala ya Londres te pona na koma Londres te ma une explication o ba pesinga na lisolo ba pesinga bazovanda côté moko ti Virginie azolandela ka Beni azolandela ka mobali akomi kobondela mobali na ebi nini eloko salaki ngate oza mobali avina ngai boye mama na biso Virginie na ndako akomi na zema mibale bandeko balandi Beni ayebisi mwana mobali wana abi ngana yoki lisolo zemi o Virginie aza nango eza ya yote mobali mwana bota mabi fona salisa test ADN akeko salisa test ADN ebimi nango ke mwana zaka ya papa wana mais papa zo chaka kama tata ke mwana wana za mwana na yete nana lobi Virginie yango nazanga moko te na plateau vous avez droit de savoir nazana président Billy nazana membre ya siko bomona kala on linga nanu absence na ye tangu mulai na TV to ebite ezapo na nini yemo vraiment na linga a se présenter na robana na ye bonjour kala nazana ngai ko bima kaka omona na te nazali na minute opia naza retour au pays nazali se présenter comme nani ngai généreuse la fille qui présente toujours la couleur ngai appelle la police na filme bomona ki ba filme na tourna donc na ebi la minute yo ba fa na ngesika bozado bon mutu pe na imita pesa nga gwa ko sala théâtre ezali parti oui même na nzela na tambo ba jeune muza ba train ali parti nga biaza collègue dangai donc mutu penza pesa nga guna banda théâtre ezali parti. Merci beaucoup. Bonjour, Président Billy. Oui, bonjour, la canon. Mon nom est Liboso, na ma fan tout, bazolane. Na pesi on a vraiment mbote belé, yo muto ndimi lisusu ya manga na plateau lelo. Na pesi vraiment metiti mapena, ba mbote belé na sima caméra place azali. Yo muto sala ate ke ba biloko ba tutu batala ngo na esengo. Na pesi na ba mbote belé pa penyel, penyel place azali pena, penyel makuta, place azali ba mbote belé, ba mbote belé. Mbote belé na pesi suna batutu balanda pena Congo check bisika bozali biso toyeka to memela biso ka ba masangwa bien to mebi no basangwa bien ngo dizale. Merci beaucoup, j'espère maman Virginie, président Billy
nazo bengo Virginie. Virginie Kotinga na munoko généreuse. J'espère bolandi vraiment lisolo na biso ya ndeko na biso oyo ya chroniqueuse. Oyo abengami na kombo ya Beni Samba. Esi akabwana na mobali. Tala ndenga kotisi trouble na ndaku ya muninga na mobali yango pe mwasi déjà bokabwana zo ko biso nga na yo ki lisolo ke zemie au mwasi aza nango eza ya yo te. Analyse d'abord epai na yo Papa Billy. Oui, nayebi ndeko na biso ya musicien congolais aloba soki omoni pena moto ake azongi seka bosana keloko. Nga na condamné na papa. Ozalaki na mwasi oyo outi na pena Angola. Mwasi wana koti poto pona yo. Bokomi na poto balobi ke te yo pena oza nzoto mike. Ai es lo wa peka yo. Ba biso tozala na makambu. Ozala munene ndenge lokola tendance dibinga. O senti ngati. O senti que non ozali boso ambiye. Mobali amuke mais par rapport c'est que j'ai bien. Si koyo yo moi ça moi boyo a saboter yo. Akia panzi sango ke obotaka te. Abengyo épave sans moteur. Soni ono tali angote. Oyo ozu moi so che moi sinandagu mais moi so andimi ki andimi ki muke na wana. Andimi ba valeur nyonso ba sisaki yo. Andimi avanda na yo. Moi ça juge mi aliboso. Aboti, o senti ke nga pe na botaka. Muto pe na sali ke ba bengo papa na vi na o. Ye wana. Après zeme mi balé ye. OK zonge la moi si moko boye soit 10 ans. Chronique. Ya solo. O zonge la muto bongo. C'est nini? Maman. Chronique za moi so balate o tchana ndaku bien ndenge ni. Non, soki na ke kuna ekobimisa ba polémique mo boye pa bande onanga trop basala musala o. Ozomona. Na lingina lobe pa mwasi wana. Comment nani? Na bosani comment nani? Beni. Beni ala kisina comportement ya mabi. Azalaki na posa poto. Tu vois? Tant ozali na Angola, babanda ki place moko. Babando kobima. Babando sepel ensemble. Ki mukeo ya mobali mona na kité. Tu vois? Si ko lelo mobali amemie na poto. Ba komi na poto azobo ya mobali na ba conseil ya famille. Yo mwasi mbinga. OK, vanda na mobali moko ya kamuke wana. Aza eloko te. Nyonso balobaki wana ekoti mwasi. Si ko lelo nzamba mawala kate. Tala, omoli pa mole nzambe e yaka maleme pas sur pas. Tellement yaza motema pena motema neza moto alingi kolia trop biloko moto sans avoir tenu compte que soki na lié et kozi kisanga na munoko. Metika baninga bavana na libala na bango te. Ozoli ngopanza bango pourquoi? Zemi yango eza ya papa te eza ya nani? Yo ebi tata oyo achaki zemi wana. Tama achaki zemi yo zalaki. Bazana oteni. Ça c'est peka ndako pembeni. Oyo koloka ndako. Papa. Je namoni biloko kena kolia wana neti troublé yo na koyebisa Virginie. Toza na kombo moko eleki ba kombo nyonso. C'est le nom de Jésus. La Bible nous dit invoque-moi je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que toi tu ne connais pas. Invoque Dieu. Benga nzambe wana biloko nyonso baliesi wana nyonso délivrance rozala. On comprend? Merci beaucoup président Billy. Olandi ndenge président Billy alobi asali analyse selon ye. Yo pe que tant que moi si ça nous analyse sur le solo na biso oyo ya Beni na Virginie. Bon, nga vraiment mingi ya kolobeza te, nga généreuse. Na part nga vraiment. Yango balobaka avant kozwa décision makambu nyonso, faut ko tsanzambe liboso. Soki azalaki mwasi moko ya mabondeli lokola nga généreuse na beta atolo partout. Donc alinga za na maîtrise ke likambo elinge ko elanga boye. Avant na ebisa bandeko nanga na posé bango ka ezoleka na kati ya foyer na ngai. Fona lukano d'abord basali na nzambe.
C'est ça le problème. Mais hier, à Kenya, nous annoncer famille. Famille, ils ont un bateau, ba sepela kanaye, na ba o ba sepela nete. Era yeko poser kanaye, ba encourager. Ah boy, tika ye. Sou koto yenda botarate. Sou o pa botarate. Menza mende mutaye ba via moun. Parce que yon na mobala ke aboti naye. Donc c'est que moi si nde muta botakate, ba mobali peut so aza bolingo na ko ki o pardonner moi si naye. Mais ba na déjà ba la carte. Pardonner les sous neni. Ko pardonner on ba pardonner béni. Entre taille déjà ça bani moi si nous baboti na banami. C'est ça le problème. Mais le roi ici baboti. Donc makambo c'est baby famille babomeli makambo na parce que yé moi ça zaina bolingo mobile. Tinenga longwe na ndaku place azaki ayo kozwa ndaku pembeni. Donc bolingo ka mobile na ezali. Donc bakata ki bolingo mobile. Azana bolingo te wana zolo ko sikwa panza nde libala batu. Soki azalaki na bolingo ya mobile, il fallait ki avanda na mobile. Attaque parce eza. Tinenge balongwaki awa, ezali déjà bolingo. Po soki alinga mobile wana te ba ngai ba déplacer te. Eza kozanga koeba. Pour moi, si ne peut pas outer na kin pour ba kende kuna. So azaki na maîtrise en maîtrise. Ba outer na Angola kin. Ah ba outa ki Angola. Ba outa ki ni Angola. Bon moi si pas azaki déjà ya kokanga mate. So azaki moi si moi mayele menyon so ekwele la ki était. Pour na conseil net maman na Pauline na pesa conseil bi jeune. Partout yo kendaka. Yoka conseil batu nyonso ba opeso ya bien zwa ya mabe boaka. Bon tant on a moni na zo koka ko maîtriser bien au déjà ya conseil on na yo kité. Na luka ba sai na nzambe te le problème ba bisingeza boise. Mais ngamo mute mezo betanga na salango. Mais na kena famille na ebisi famille na nga balingi te bazo baketika mobali wana boye na boye. D'autre part donc yo moko faut assurer na makambo yo zo sala. Donc koboma babomi yango wana pesio conseil faut ozena binazonga na famille natala seke soko mi na famille ba le boma mobali wana yo pe obomi mobali ezala te problème na ngeza nini tu vois la fille béni na bengo nani na liboso caméra na finga ateme na ko inviter pena tendance di binga na tino epa na yo asakana nao parce que biso mono na biso ba ko finga te o comprendre na lobi boy bimisa lokolo na dès maintenant na foyer à moi na monsieur. Ça c'est un. Deux. Longo place ok kokota wana pembeni na ye po cha emulunge. Keno lukanda kono musika osala kinduma no ya salite ozo sala sirnet, osa kinduma no ya salite ozo sala ya mobile azana yo, omoni mobile akoki na ngate seke mobile fo na ke lokana tracteur o elikie na munene. OK o meki yo zo komisa mibali baza mungwa. Obando meka na biloko meki koto. Longo na lokolo na vie à moi na monsieur. Tika za la l'aise. Soki gaga darling soko bengi bisoka lisusu ke non mwana mwaso atiki makambo te azo attaquer potongo historia poto. Merci beaucoup sikoyo lelo oyo j'espère oyebine ko na biso o a chroniquer o mibenga mama lupangu anima kwakala azo nani beni lokola zaka pembe na beni azape muninga na ye chroniqueuse lelo oyo azo salela Virginie ba émission azo finga ena nenga mukete ke yene mutabotala libala batu yende boye analyse d'abord et pas est-ce que ndeko na biso azo sala bien ou bien azo défendre kaka muninga na ye chroniqueuse anima kwa kala yo ba sauna na ka ngo trop hein comprendre ko ba sauna trop yo fona démarrer nan ozala nani yo makamo ba tokota ka pourquoi etalaka yo c'est quoi ça. Chaque fois, ezakaka akotili kama kingani. Lelo zoke akotili kama bato no sala mutu émission. On sala émission pourquoi? Et libala ni akeboto là. Moi ça boy mobali, moi ça ke, asiki mobali pena mais vide. Mutu pena ya koniki lata senglaise azate. Moi na bato andimi, babalana. Avandi na passe nyonso akutaki na ngo mobali. Ozomona yake yo ebinen déception ça la passe na motema. Akutuma na mbalo na déception. Andimia vanda a consoler. Toi tu viens aujourd'hui comment ça la émission. Mais yamanga pe na ba émission ngoti. Yamanga kasi na papolo na ba émission na ondo lapa. C'est quoi ça? Oh. Yango siko yo. Yango keno bala tata mokolo na pototi. Wala pe na tata mokolo zo moni c'est pas si ba émission ça la kaka na sa cave na yo. Bima pe libano bano yamba batu totalati. Hein? Bima libano yamba batu.
natikala ko nga nakota na site nao natikala ko mona jamais ndenge nda livre pelisa moto ndo zo pelisa wana te balinga ne mwasi na mbali yo zala kite malobo bango baloba naka yo yebi yango te ori ko kota ngo te o défendre ke boye c'est pas bien po yo na nezu yo te so rezu yo ndenge nga na yebela ko za show yo ki oboma mu oui mais soki mwasi aboyinga kesa la kindumba akevanda te akesa la kindumba ya net. On comprend? Déjà, l'artiste sert des artistes bilimbi souka na mwana muluba solo ozonge pananga. Oh, kinduma na yangwana. Azosanga kena hotel ni. Ndumba. C'est que yo bimana ye. Azana mibali tala sona bande otanga awa. Soki bolibika na bande otanga awa. Metitima, soki pese biso ta 30 minutes na tanga bakoma mibali na awa na net. Na liboso kamera. Oh. Ah oui? Te ozomona problème na comprendre place oza. Ozolingo côté là. Ozolingo côté là, mutu ya motema mabe. Wa kotaka toujours makambo ya batu. Azo ke ça l'émission. Azo ba ki ya botole libala batu. Ebi risque ko boto les ani. Que na kutuyo na eloko na botoli. Mais à koutiye même vide, dans un mois c'était à souffrir. Yo yebi comportement pe ya mobile. Comportement mobile po ba comme na niveau basala ngo yo yebi pe mabe au moins ça sala mobile. Mobile ya batu. Amemi a longolé na Angola, ata soki za mabe. Tout à pe bola mo sali. A longolé na Angola. Yo yebi so basangisa imbo. Yazana eloko. Ah, yondo lobi azana eloko te mais yazana eloko. Azana eloko. Oh non. Merci beaucoup. Papa Billy, to comme déjà dans la conclusion, il y a problème mais so moni maman Virginie dans la Betty li solo na ye, et ça pour avoir quelque chose. Émission vous avez droit de savoir. Conclusion nini oyo okiko pesa na li solo na biso. Ouais. Conseil nanga nazo pesa na ka pa maman biso, place aux Ali, Virginie. Sambele pena nzamba bundelo bituma nyonso Bible zolo baba ko ya nanzela moko bazonga nanzela sambo. Alors nzamba batela yo abatelo na papa moko aza motema malamu azui batomo we ba incrate alongole bango na Angola ame bango na poto alakisi bango ndeni na kosokola mai akomi pe mutu on comprendre bakomo lule sko na internet et azui pena abakisi pena mapapu nzamba pena batela ye mais camarade na yo zo tinda sela batu ba émission anima kwa kala keba na ba comportement salitaire kokota makambo batu osimbi micro ozo vendre ke ozo présenter ba émission ya makape ba rançon ya makape ba to minene nyonso ba kenda na ba émission na tikala ko mona pe nde mama monde ngo vandi boy obenga batu na plateau no yambaka soki na koti na site na wana na tikala ko mona vandi pe na batu bazo yamba batu te site na eza la gaga nde na vandi boye na zo likamwa kingani likamwa yo musala no yango na kota makamwa batu keba soki na baluselo ngina ngai pa na yo sambwa parce que la Bible dit personne n'a jamais vu Dieu mokolo mona nzamene mokolo kufa mais les jours mbia ko baluselo nge pa na yo sambwa sambwa makasi. Merci beaucoup. Conclusion na yo olandi ndenge bilimbiye alobi apesi conclusion ne pas apesi conseil lilobani nokoki ko yebisa na couple wana na ndeko na biso Beni nga mingi kolobeza na ngote ka ndenge na lobi soki eza ya ye atake ndenge bakabwe baboti na mwasi wana soki eza libala na ye bakozonga na kaka un jour asambela nzambe na ye ya solo mbala simaza esu te na koyoka yoki mbala moko ka agir pour apedre mobile na ye parce que azalaki na maîtrise ya ko maîtriser makambo bandoleka na foyer na ye azaka na kimia bambote ya trop ya bana poto ebele nazala mutorboaka na poto te na peska bana poto nyonso bambote générose ye na minute na kati ya kini o azana besoin ko benga nga ou bien monanga abenga nga na 089 plus 200 plus 243 089 91 00500 générose ye naza o zana posa na nga pa tournage abenga naza na ngai donc na complet eloko elongo ezate na pema kinde parce que na moni buzoba na musalango ekomi makasi. Merci beaucoup Générose. Président Billy Bambote na yo rapidement. Na pesi na Bambote na nga pena et pas Carmela. Carmela Kabamba le cœur de l'homme puissant quoi. Kuna na Londres talaga yo ebima kamongo. Na pesi Bambote na nga pena et pas Da Costa.
na Costa Kanzo oya kati yanga yo bikandi ni to solaki na pesi ba moto nga pa penyele penyele lusumbu makuta taye vanda mo sa pembe kimbango yebi makamuna loba oyo pesi suba mote nga pena ya suka na boka te docteur Jeff Mulumba mobali ya la pharmacienne Odette Sela bambote bele place ozali osolaka ne to solaka wana sala bien ba oto bwa kite vraiment numéro nga téléphone ezali plus 243 89 77 59 669 plus 243 89 77 59 669 page Facebook nanga ezali kaka Billy Mbiye obeti to solo lika ne to solo kaka sala bien. Merci beaucoup. Lelo vraiment analyse de ngato sala na sujet oyo ezalaki oyo vraiment conseil nyonso ezala ya Rolanda te anima kwaka la kota na banzela no esala bien lisolo ozo kake olingo panza libala oyo eboti bana mibale oza na bana nanzimi te nayebi vraiment vie na obenate soko oza na bana oza maman luko kotaka ya yo po yo pe mukolo bakokota na makamu na yo na koko na yo wana mundele wana ndenge opresentaki mobali na yo ngani naza boye na présenter papa mokonzi to lopolele na TV ndenge osalaki wana eza bien te luka pe mambo osala eza ebele basi jeza kosala tala ebele makasi okobanda mpe oteya bato mpo oza mokolo oteya mpe bato oteyi bato bien. Merci beaucoup, merci dans mon boss, Papa Sibou Mutombo. Merci Papa pour la confiance. Merci encore na Marie Kabala depuis États-Unis. Mbote encore na Germaine Zara. Bote ma restance na France. Merci Tembo na France wana. Bambote na vraiment ebele makasi. Merci encore na mon réalisateur Metiti ma bozaka branché na chaîne Bino Congo Check TV. Boza décidé check. Congo Check TV, Yasibo Mutombo. Congo Check TV, Yasibo Mutombo.